Salut, 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 salut à tout le monde. Salut na bateau tout bazolanda biso donc tozawana tozana Saratola comme d'habitude tu sais bino toza na Tour Eiffel place nini oyo tozobeta ba masolo ba actualité belé oyo toza place ba mbodi ezobeta ba mbodi balobi mikolo bo mesana penda mbodi ebeta ma awa lelo Saratola boni Benita opesi na ba mbote te na ba nyo mamo oyebi la tumbolio mikolo ngeza ezako eza loba to yoka yo oyebi Benita soka yoka ngai ouais mais to komi plan on place to komia mais to komate OK Benita tchara posa nzoto liboso oh je te dis frère mais moi c'est toi ça na posa nzoto te ya Benita leki ana pité wana molimo wa bangala ya makasi pa Benita soka yoka ranga mais azo sambwa te lelo nde famille aramsey ba sambuse ah ouais j'avais tout dit mais atchara sentiment liboso oh soka réfléchissa bien yango mona na pesa conseil moko soka uti ko rompre na bolingo soka uti ko rompre na relation amoureuse kozala pressé te à s'engager sur une relation mususu ça berrer faut aussi entendre accumuler déception na o prends ton temps zom na temps vanda yo moko gérer oyebi na sa déception po qui c'est bolingo ya bolingo mais oui yango na ba remplacer yango na loba donc so moi si moi boyo zo linge mingi o comme na mbara de choix o linga pira mutu moko mingi po couvrir yo et bomba yo en fait faux soyo aboyo soko zana ba souci sala effort gérer yango digérer pena déception na ona ba souci na yo mela yango au moins après 3 mois 4 mois 5 mois ko bossa na pejo wana complètement ça passe ça dépend de vos vendagi mais ça dépend ça dépend moi si on a conscience à comprendre que mon ballon à linga souté c'est fini entre moi et lui la vie continue au vandi au bandisco ko boulé ndeni ni na okuta na mobali mususu au moins soki aussi si soit fa déception na o mobali nyonso ya pembe na o attend ya observation oh mi pesa na loyengete parce que aussi si douleur il y a déception na o de ayo moko donc comment est-ce qu'on landela ba comportement na est-ce que au sala nga ndenge o wana sala ngate est-ce que linga ya solo est-ce que la nimbongo te est-ce que mais le cause on a c'est à déception na ba posa nzoto accompagné de posa nzoto ezipio pena miso yo taka bolingo otaka mbete mais basi oyo ezaka na même sujet mbete ango pende nini susu sara mbete sali nini yaka mbete boba moto place to l'examen te mbete sa yaka ubanda kisilisa ko mbete sali nini tala ana vraiment mbete beni tembe tuté na yebi ngana mbeto yolo bana yango ezaka bien tala et après bilo musupe amonde ba bilo ka Benita bima na internet wana ezaba ba bilo mo fallait pe biso pina to vandi ya Benita na réseau linga joyo Benita na réseau c'est la jo dépense mais na tala penza améritate comme ça les mongo fele asali musala te à travailler Benita te malene gala ndini yo yebi ka travailler ke total akiti mobali mupende kilo bongo ka ya kasa pacho Saratola yo mupende kilo Ramsey oh non jeune okoko sala te ah ouais yango ya mona vanda binanga bijo punde akanga Benita na kisi po moi si azala biloko mibala na pa mbali nani ba oya ba sentimentaliste balanda sexe OK muso alanda mutu boya la
T'es là, on a battu profit. Il y a profit, ouais. Mais l'amour vrai. Nous balanda muto mobile, nous balanda sexe, voilà. OK. Ce qu'on a la peine Ramsey. T'es. Benita landa nini kasi. Il y a eu déception. Pour ça nous autres. À côté de pour ça nous autres. Pour ça nous autres, mais pour ça nous autres on le peut c'est basala ngo bien té alors. T'es basala ya ngonde bien té. Ah ouais. Eh Benita mbongo qui ofele Benita. Abimsa pena là. Eh mbongo qui ofele. Abimsa? Oui. Ah ouais? Oui. Ramsey a ti ba chaînette qui ba Dubaï à Tambusi là rebima là papa ça et ça boulot. Fallait gérer. Soit Gérard Tigara John et on a les liés à couper en paix, à réfléchir ni dans ça après. Ça m'a bien. Mais il y a beaucoup de filles qui le font maintenant que à Kabouina il faut remplacer Bolingo et pas Bolingo. Des erreurs. Erreur? Il faut prendre ton temps. Prendre ton temps, digérer la déception en 600 euros. Parce que la déception, M. Zara, oui, M. Zara, moi, Moutakabouani na mobali. Abali pe mobali mususu mo continuer au coucher na ex ezalara. Mais il y a bon point. Il y a parce que bolingo na ex wana esila bien té. Lingo prouver. Nazo pe mobali mususu. Kuta siko na mobali mususu alango yo fou. Asali ba démarche abali yo. Entre temps beaucoup mobima siko na ex. Autant ex au tchena c'est ex comme on l'a nelo na privé. Beaucoup mobima. Marié mais je couche avec mon ex. Ah. Il y a 3 histoires moi bongo. Ah ouais? Si le lab mana ex nae, ba sentiment ne tout ça pas ex nae. Donc on a pas l'incouverture. Maza marié. Ah nzambe. Moni ba biloko ngo ke faut ozwa temps. Ah ouais. Zalam na sûr que to kabwani po yana bolingo muzube na batu bakabwana après 2 mois, après 3e mois bazongani. Même ba mzu ba ko ça fait 6 mois, une année bazongani. Après ba ezonga. Donc ba incabonable quoi. Ah ouais. Donc il faut prendre, mais comment tu vas savoir que ça va? Un bisou, ça me va. Hein? Je peux en avoir? Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir que bolingo n'angé pas ya ex n'angé signé? Boye pas mobile tout ça là qui n'a to kabo inayo. Mais ce qu'on a fait n'angai 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, yo ya ti yo kenayo. Ngasi ko na mpenda ke yo ke. Malgré la ligne, est-ce que na vendre ka bongo ça? Demain. Oh, vandara bongo te bolingo so esili oyeba bolingo so eza moi mobali so alingi en vrai oyeba to ça rendre semblant ya olingo comprendre que mobali olingo na intérêt toyeba na biso. D'accord. Au moins biso basi toyeba que mobali alinga pour intérêt mais to chaka mutu makasi. Pour Olanda to musu sexe wana sala ko bien o tchela ngo mutu makasi. Mo o conscience no yeba ke jo olinga ngana intérêt. Oh donc nous on yebi no na ke jo olinga na vraiment alinga nga pona na profit mo. E bongo baso bazara mobali ayebi ke mana mobali bato ayebi se vanda kimia mwasi nanga bengi. Afandi pe. C'est juste que yo mona conscience au moins te avenir ezate. La patience paye. Non après ngala un jour au tika mwasi. Passe-temps. Eh, oui, bah ça on est. Non, comprends pas. Bana kimia na oui na boule. Non, boule fort. Te yo vanda na kimia mbai na nga bengi. Si on ngapna ne nzete. Siko basi ba gera ba blo mo ba ndingwana. Mais Sarah tola soki olingo pesa lelo. Benita conseil pas Benito, pesa conseil. Benita tika makama mibali. Yaka pananga. Oh, yo salini. Yaka. Yo salini. Olobi conseil. Sarah, ah? Ya oloba bien s'il te plaît. Sautez pas. Te loba ah. Sautez pas. Tika na boye ko. Ah? Aye pa na yo. Benita tika na makama mibali yaka pananga. Ah. Sarah. Conseil ngwana. Oh, mais ngana neza na côté ya Benita na repesa ba conseil aya pananga. Pesa ngwana. Te Benita tikana no kama mibali yaka pananga. Po Benita ninga zawana ana sa choc. Alinga sho mobali mususu na sa choc. Est-ce que vous comprenez? Mobali ana pas saleka ba aventure. Benita tikana no kama mibali kanga pipi ciseaux, viens chez moi. OK. Viens, appelle-moi, on va parler. Eh, ça rend maman. Mais quoi ça va la privé? Moi si.
Oui. Ok, ça Denis à souffrir. À souffrir, hein? Ok. Viens, je vais te consoler. D'accord, Sarah. Consolatrice nae. Problème te toyoki, oza consolatrice nae. Tokomio na sujet ya moi tu opele. Ni sous. Peniel. Asen. Est-ce que Peniel réellement bande ko tinaye asala maramba salité libana? Peniel kuta loba ba melisa ebangi. Peniel. Lobango. Ba melisa ebangi. Nandaka libala. Mais à lokuta. Mais elle mouille moi senga bana poto ba kosaka. Ça rôle maman on peut des fois. Te na loba te ba poto bana poto ba kosaka papa. Ba comme ba grand bata ba mekat. Tu sais, elle m'a fait ça. Lokuta. Na ça français wana ndodi na mbodi. Ah ouais. En fait, nalinga penda histoire à la fille parce qu'elle est mauvaise. Na pesa ke raison. Est-ce que ça va marambe belete yepe a sibisa par exemple. Na pesa ke raison tete nalinga kutro ya mamne te a fautif. Menga parti onde na sa intéressé kaka tant bakendaka Lubumbashi soki concert nini wana bakutana na Kofi na couloir. Ouais. Alobi pasteur Mike Atindia kebima na Kofi. Parti wana kande na sa intéressé. Na Lubumbashi. Na concert, il y a pasteur Mike. Invité ceux qui na Lubumbashi, mais ça na concert mo bakutana na hôtel. Ça concert na. Il y a Mike. Kofi. Oui Lubumbashi, oui, à loba la Lubumbashi. Parce wana kutu problème o ya dakumu de yate. Te wana ba na mwasta mbali. Ba na mwasta na mobile. Non, dans le bitan il y a lobaki yango. Wana on n'a pas ce problème. Wana lobaki yango tango abandi ko harceler mobile na. Voilà, voilà. Abando dénoncer Mike na lobaka yango, mais toleki sa yango pe. Mais comment à niveau par exemple? Ngande est-ce que intéressé à rapport Kofi, mission musuté mais pourquoi Kofi? Est-ce que nandi mela na mwana ngote mais ka komba Kofi nde na omona ke ya lobaka Kofi. Makamunyo c'est bimaka Kofi. Il y a quoi avec Kofi? C'est ça qu'on veut savoir maintenant. Est-ce qu'on peut surtout maintenant ça là-bas analyse dans nos que tout ça va lier en fait. Quel rapport? Maintenant ça là on a une réflexion non. Mike Kalamba peut avoir avec Kofi Olomide. Et cosa nini? Cosa rato? Chana bon sang. Non, na zongi kinto edi. Tabori pe ngunda te. Non, mais ça pour peut-être au solo là. Non, na wa ngunda te. Mais marambo to loba, eza marambo bato ba loba. En fait, marambo o tout le monde. Na ba analyse de to sala. Apparemment Kofi na Mike Kalamba il aura ba mibali. Toko loba ba na relation wa makasi. Nini relation wapi ya siko relation makasi yango nde photo bana ko mituna ya pasteur na artiste profane be ya pasteur na muto azote ya pa luka bongo lise motema et quoi ça peut faisable Kofi ouais oh yebo wa benga Mike Kalamba yo frère wana embanje babonganga na nzamba boya même kotanga komona yo ka yo dio wana te abenga frère wana emba bonganga na nzambe journaliste abakisele comme Mike Kalamba a sous-estimé Mike trop. Mais na ebite neni Mike a pétaté. Mais Mike okuta na nega na ba couloir mo bwena Kofi ba soli na litoi ba seki ba pesa ni mbote. Malgré Kofi na milieu public a sous-estimé. Te na ba média. Mais un moko petit nanga. Mais Mike pas s'enflammer, tendez à s'enflammer quand na Dakumuda. Dakumuda pas Kofi. A s'enflammer pe na Dakumuda na moment nini? A Kofi. Pourtant Dakumuda zaki vivant a sola loba yangote. A soli Dakumuda sa Kofi. Et puis il y a pasteur. Bato ba solarana bato ba kufa to benga ngo nécromancie. Nécromancie bien sûr. Azo parler sur Dakumuda na présent mais Dakumuda zate a Kofi. C'est ça. Mais non, ngana nya to vanda wana non. Il parle pas quand frère Dakumuda était. Alors, Dakumuda, il appelle comme si il est vivant. Il existe. Kasi ya solanet, nécromancie. Toko ke na bongo. Toko ke na ndingo na te eza bongo po to monango. Parce que son mutakufa na oloba Dakumuda tanga zalaki en vie. Mais azo benga Dakumuda. Dakumuda n'est plus. Ba pasteur ba komo doute biso trop. Est-ce que babosani ke biso telemela Marcelo? Ouais. Tanga Papa Wemba. Papa Wemba ouais.
Na emenea, ils ont salir mémoire à Batuya Bakufa. Pour nous servir là-bas, pour exemple. Ouais. Doit tellement fort, hein. Doit fâcher mabé. Mais écoute, Athénaï ba propos conjugué bango na passé. Na passé. Mike a conjugué d'Akumuda na présent. Et bien fâché-les. Nécromancie. A fâché-les à langue. Reboka à langue warande. Voilà, ouais, nini. Votre traducteur va traduire à la langue. Hollandais de l'Inglés. Ouais, nini. Et les habits, balang musu ba créer amour. Ah. Botiga boyoko. Abi en fait, Denis c'est à qui contre. Hein? Alobi, au pasteur Mike a les années commencé. Il n'est pas confirmé. Oui. Basolana va morter. Ils ont interdit la Bible, ils ont péché. Faut pas, on parle laissez pas les morts enterrer les morts. Ouais. Ouais. Donc, pasteur, bon, toi bien pasteur ou bien. Bon, Nicolo yo. D'où t'es allé? Non, pour caca. Comment? Bon, toi, il y a un Mike Kalamai. Mike Kalamai. Il y a un titre. Mais c'est quoi? Kofi Maboya raconte ça là l'autre. Kofi Aboya, on m'a cassé. Donc, un titre, tu connais Papa Mike. Papa Mike. Ton grand frère Mike. T'es daddy. Grand frère Mike. Ah non, daddy, maman. T'es un pour un grand frère. Ah, grand frère, hein? Ok. Mais grand frère Nayo Kassi. Grand frère Nayo. Dans le solo là, na bateau bakufa. Est-ce qu'il sème des doutes pour nous, pour les chrétiens, ou bien les chrétiens sont aveuglés. Les chrétiens, oui, les chrétiens sont balanda. Balanda, ba détail té. Au moins les chrétiens. A comment na fanatique à pasteur, ou les fanatique à Nzambi. D'accord. Da pasteur ata sali mabe au soutenir ka pasteur. Donc il y a maman italien. Ka pasteur. Da bo sali même 10 commandements aka na pasteur na ye. Ya côté là, tala ba commentaire musu pe mona ba côté là. Papa, mali le comme obete. Magie nino ese fongwa maki. Magie de la des filles. Pardon. Ok. Donc aujourd'hui Sarah Tola, tout ça aboy na. Pour ma maman iko ermo musu sanga moto. Kofi Olomide ndenge bato ba wakize bazoko tepe na kata makambo. Et bon yo monte Mike a check Kofi teme Kofi aye. Ache Kofi teme. Ache Kofi teme, allez-y demander Kofi Olomide, bon Kofi a sali biso sorti il a dit aye mba nzembo. Mais est-ce que nous aussi on n'est pas des bêtes, on n'est pas des idiots. Allez-y demander Kofi Olomide pourquoi allez-y demander Kofi teme biso ki otuna Kofi te Kofi nde akoya na média défendre Mike mais il a pas fait. Kofi est silencieux, ça dit beaucoup. Pour Kofi be faire affirmer. Kofi naza wana soka ye ko affirmer mais ki a salaire to bisi ba plan kala. To bombi ona. Toi, on a un plan B. Toi, on a un plan tout. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Il y a un Kofi, il y a un loko. Malamoro. Un plan B. Ah ouais. Kofi, il y a un taïbi qui est au Kangé, na mutambu na ye, na connaît moto au Kangé. Oui, Kofi, alors il y a un contredire. Toi, il y a une vidéo à Kofi, à l'obak, Mike a petit, il y a un naka. Et ça allait bon maman. Et bon aussi quoi. So merveille rambo alobi ke aya na ndaku na c'est possible tout le monde Mike pas fali. Lu coûter sa place ni. Kofi ya té. On so par exemple MS. Batu moko ba la to MS abimanga na mwasi ya batu. Et là on y okosala po o couvrir libala batu. Fona le kana média. En tout cas batu ko ba na bimanga na mwasi ya batu eza faux et tout. Ya che Kofi témoin. Kofi aloba. Kofi yaka Kofi. Ah? J'ai quadra yarat. Au mona qui était oyemba na. Kasi nyoso na ba sorti déjà ngwana. Il faut l'année la seconde nzemba yeminini. L'année la vie bien. Via loba na laka. Kofi ndaza na solo ba déjà. Et les sages ils comprennent. Il est en train de comprendre c'est que Kofi Olomide mais est-ce que tozonga lobi na yo kana nzembo wana d'accord na décortiquer ba propos Kofi na nzembo ya répondre à mingi na nzembo. OK. Dimanche oyo Mike a hotel. Oh lobby. Ah lobby. Biso tozo ba réponse na cher. To c'est la lobby total la soki. Te tozo ba réponse na cher. To bikate. Soka tei. Na ebisa ki que pasteur Mike tanga lo wa la ndaku na ye. 30 minutes prédication
psaume atie baverset na makambo akoloba 15 minutes pasteur Mike akoma bina na agenda dakumuda droit de réponse wana bano niata dakumuda anga dakumuda so dakumuda alinga la vraie guerre mais alinga sala ngote alinga sala ngote te so dakumuda zaki anga sa sorti wana te ezara rapport azate est-ce que créer mais on est décevant à créer PK toza déçu en fait toza déçu na ba comportement ya ba pasteur na biso et comment on de trop hein mais pasteur mais eloko obosana ke makambo pasteur na biso bosala bazokimisa kondima ba chrétien mais les églises sont toujours et puis baobimisa ba chrétien bazongisa bango na mokili mais l'église na bazara ba comportement oyo beto belé bazonga na mokili les églises sont toujours exemple bazwaka exemple bazwaka ba église wana eza plein ba vie na bango ya avansara te bakenda otonisa ba ban il y a pas Dieu. Au moment bandimebele omona wana okasala 15 ans église abonga te asa lelo kazwaka te ezo décevoir bato ebele parce que baolongola bato na boyesu bazongisa biso na mokili oyebi nini bato bakoma ozwa témoin na ye ozolinga na nga nasala boye te pasteur Denis Lesi kutu pasteur surtout vieux Denis Lesi ndamona kutu pasteur bakoma ozwa baexemple ya bapasteur ote ya mutu nini so lingo te eka apesi exemple ya Mike Kalamba ikuta divorça nani okuta asala boye asala kutu vaseline ba vidéo ebima bato ba témoigner lango mais église n'est toujours ya rotonda bato bazana pe bayaka ebonga na yo kasoni donc so mona ke mabe boti mbuma ezobota mbuma wapi na ba pasteur. Mais qu'est-ce que les chrétiens, les croyants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? En tout cas, conseil exact. Bapesa conseil pas bato bali bakende ba odeya bakenda bapesa raté te bakenda déjà ba na conscience en place te bango ba otikala ka bandi ba yo ka biso te ba yo ka biso te combien de scandales bimi na kombo a pétage est-ce que le pétage ana bandi miti lelo na kati église apena ba fan o ba côté la kepe so sali pe analyse mo ma be sourier ba fan ne na ba bengi yo te tika Denis Lesi aloba vérité ngabi mais où allons-nous tout le monde a ma belle misu mais tous encouragé yango eza mawa trop heureusement les saliers sont individuels mutu na mutayebi porte au okota et ali felo ke na lui felo ya lolo ke na lola voilà leçon attirée to bandi na be tina mai te Benita benganga na sérieuse Benita oh c'est comme ah ngate Benita benga ça Benita Luna Champagne belle femme belle fille ouais moi na mungala au bon cimanto on sérieuse hein Benita faut m'appeler to kate émission neni yo isikana ta conclusion nga na solo la Benita yo seka non non c'est pelande lo ba ona ngate ah Benita appelle-moi hein maman ça recommande à tumboli makasi ah papa non solo na ndeko na yo te zela na oyebi ke Benita mungala te mais yo pas commander ma te si te promis que Benita mungala na yebi meki mutu est-ce que na France Benita na France kasaro luko toko monana aloko si na obeta sete bozo comprendre o distrainga lobako lobagas wana lèvre brillant wana ongo tselango on ngengisa mo lèvre te fi baka ko fi Benita benganga je suis vraiment très sérieuse j'ai des choses à te dire il y en a plein hein? Beaucoup de choses même pour te consoler en tout cas je suis là appelle-moi maman wana ko molo ça ah ouais? Non, bien. Même pour le consoler. Azan de konanga déjà boso ma ça c'est banjawa. Bokene place. Na keso Benita to mati masuwa moko toke. OK. Donc appelle-moi maman. Okay. Tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux c'est les matières mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'aider, oui, il faut m'appeler. D'accord, Mike Kalamba kasi pas aussi ça. En tout cas pour le pasteur Mike mais to sana no to sana avant ate atika no église a matana bangomba nzamba briser muke oyebi pasteur Mike le bomi eza maloba OK ayeba loba te moni pasteur Mike alora fali so tikeli émission loba mingi osaba gafe belé
Ah bon? Fali pas loba mabe. En pesa be missionnette. Mais Fali aza pasteur. Te nazalo Fali aza pasteur te mais ba sorti médiatique Fali abeta ba bordir makasi. Yene nzamba bordir. Ouais. Donc ebolo bataloba mabe penza. Sikoyo na Mike aza pasteur fo nzamba briser. Apese langage pastoral. Mais toi tu apese humilité. Bien sûr ça. Parce que ye fo yambara biso za na se. Azora biso po okokuta na mondimi mora boy. Siko il faut okomise à Jésus-Christ. Il faut za na se po okotisa e bonzambe. Et mondimi ya côté déjà boy. Yo pasteur wa de aboy. Pasteur Maka sala emi. Machunda. Wana oganga. Dakumuda. Abaki miko akangi ngo boy. Il était très énervé. Abora na miko akanga ngo soudé fois. Pasteur Mike, voilà nous. Ba période mo vanda ki vaseline o vandi ba biso te ya souste. Mais vaseline le zapé vaseline. Te avant da sous. Mais na bi vaseline ngazali non? Te wana akoma libomo yo kaite ka biba akomisa ba maboma. Abela liboma. Abaki ba obela maboma ti. Ah bon? Oui. Zawadi. Zawadi akoma na ye mutaliboma. Akoma taka chantre de l'Éternel akoma na ye kiwelewele. Donc voilà, pasteur Mike Vanda na mikolo, ba prier sous pona yo. D'accord. Peut-être ça ba kombaka o elandako. Nzamba osunga mais na makamba da kumuda faut senga pardon. Avant d'ebima. Avant d'ebima. Respect na moto auto alongwe na okila kufi pasteur le roi yo. Et puis surtout c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Aza mission mokilité, respect wana to ana ngo besoin. Donc juste ça. Mais makambo eza. D'accord. Makambo yali sarato la ba remerciement et pas banane. Na mututé, na Benita kaka, je t'aime beaucoup. Et monsieur Sili. Merci beaucoup. Merci Benita. Tokomi na suka émission na biso. Tokutani bongo na mbalasi ma mikolo système ya Tour Eiffel cadeau la Tour Eiffel todo. Ngaye, c'est incroyable. On se revoit, à bientôt. Ciao, bye bye.